qui met des détergents là. Heureusement qu'il y avait du cadenas. S'il n'y avait pas le cadenas, ça sautait. Ça sautait. Alors, on l'a constaté le matin. Et bon, je vais vous expliquer ça quand on va descendre. Elle avait fermé ça bien. On était parti à un deuil, on est revenu à 22h. Donc le matin, elle se réveille et trouve la porte dans cet état-là. Bon, alors ce qui nous pousse à croire, je vais vous donner le détail là dehors, à croire que les gens ont tenté de rentrer chez moi, c'est les détails là dehors. Okay. Bon, ici, en fait, c'est sont des chambres. Hein. Donc, en dessous, on a le salon. Donc, tu as les chambres, une salle de bain ici, les chambres des enfants, et là, au fond, c'est la chambre de bain. Donc, ils ont volé juste, mais les directement pour vous atteindre. Voilà. Ici, s'ils entraient ici, ils étaient directement vraiment chez moi. Ok? Alors, ce qui vraiment me surprend dans cette thèse, que les gens, il y a deux détails. Il faut aller là-devant. On ne sort pas, on ne sort plus là. Donc voilà. Le fil barbelé. Tu vois? Le fil barbelé a été coupé. Tu vois comment c'est? Mais là, ça a été coupé. Tu vois? J'ai fait le tour, je suis entré chez le voisin pour voir, tout était intact. Partout, tout était intact. Voilà. Ici, tu vois? Souvent, quand ils ont coupé, ils ont sauté. Ouais. Parce que tu vas voir, je vais vous montrer que quand tu es là, il y a moyen de se servir de l'entrée pour accéder au balcon. Ouais. Bon, et puis il y a un autre élément, c'est que j'ai un jeune, tu vois ici, tous les jeunes, je suis très bien avec eux. Il y a un jeune qui est rentré à 3h du matin. Il dit que dans ma zone, à 3h, il a entendu des gens en train de parler dans la cour. Mais alors, il n'en a pas fait cas, parce que j'ai l'habitude de rester jusqu'à minuit. Peut-être 1h du matin avec des amis ici. Lui, il a cru que je suis avec des amis. C'est ce matin qu'il me dit qu'à 3h, quand il rentrait, il a entendu des gens parler dans la cour. C'est un peu ça. Alors, ça laisse supposer que cette porte, elle est fermée la nuit. Ça laisse supposer qu'ils doivent s'être servis de cette porte pour aller au balcon. C'est ça. C'est des cambrioleurs, c'est des gens qui avaient d'autres intentions, je n'en sais rien. Voilà un peu le constat. Pourquoi n'ont-ils pas essayé ici? Parce que c'est peut-être parce que c'est plus solide ou ils voulaient directement avoir accès à nous. Ouais, difficile de le dire. Hein? C'est pas ce qu'il y avait dans leur tête. Non, s'il n'y avait pas, et ce qui est vraiment à mettre sur le compte du bon Dieu, quand nous sortions, les enfants n'avaient fermé qu'à la clé. Et madame me l'a dit le matin. Quand elle a remarqué qu'ils n'avaient que fermé qu'à la clé, elle a mis les deux cadenas avant qu'on aille au deuil. On est parti au deuil assister une amie vers le 19h 20h. On est revenu à 22h. Comme ça, comme par hasard, elle a remarqué, puis elle a mis les deux cadenas. Et elle ne les aurait pas mis qu'on aurait eu ce genre-là directement là dans le chambre. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur vous, Nandak Nabino, le www.cleboa.com. J'ai toujours l'habitude de dire que Cleboa est un pas Nabino, biso toza. Donc, tout ça, la n'est pas Nabino fidèle internaute, fidèle diaspora. À tout moment où Oyo en a besoin, il y a Molobelinayo de partout où tu es dans le monde entier. Alors moi, t'habites à Marcus Ngé, le chasseur de images, mon boss de la nation. Aïb Sarabiso t'habite à Kendo Salande Msala. Alors le lot, to la mouki na tongo, ndebino bo moi en image, to ki ke Molobelina bolingarami na comme papa Mike Nkebai. Azaki cambriolé qui menacé nanda kunaye à domicile na maman naye. Donc la dame de papa Mike n'a pas imaginé un peu. Donc tant qui
toi qui passe, on s'est vraiment demandé pour toi, Julabino, Papa Mike, et moi, à l'Obanami, crois, www.clebois.com. Papa Mike, bonjour. Mbote Mama Tabita. Tout le monde est en bonne santé. Marcus, pardon, et Denga. Tokanisi moi ozoki te na mutu nde toyoki sango ba côté lio na ndaku ba buki biloko ndaku toyebite. Qu'est-ce que c'est passé? Lobi tokendaki matanga na molonga ina ngai tozongi tolali pe tongo eloko te ye alamuki liboso na ngai na tongo tango alamuki amoni nde na laksi bino likolo mpo ndako yali awa na se na likolo ya mibale amoni kuna likolo oyo ya liboso te basalaki te bakota ya makasi efungolela ndako ezongisi mebimi mobimba kasi atiaki kumba mibale liboso tobima soki kumba ya mibale te nde alakisi bino mbele efungolela ndako wana epumbwe ntango alakisi nga bato bayaki mpo na kota ya biso na butu ya solo likambo nini oboye awa esika tolalaka na bana mpo soki okoti kaka wana ngai suku na ngai ezali epai bosuku ya bana ngai mibali na ya basi o likambo nini matata boye ya solo mpenza bato balinga kokota biso na butu kasi ntango tamoni ndenge baningisaki ekuke ngai bato balinga kokota mpo te nazwa mayele nata suku ya likambo nde naamuki na kepe na lopango tokangami na bandeko awa oyo ezalaki bon mpenza na ngonga nini nde okomprenaki ke balingi bakota wana na ngonga tongo awa ngonga ya sambo na tongo sambo boye motoba sambo ntango mama alamuki nake na koti na lopango mpo omoni ndako lopango batiekanga moyibi nakomi otala na koti ba baninga natali so esika nini bakatikanga moyibi to lokola moto enyataki etikali ekolakisa na tambo eti na moni te na baluki tango na ye liboso na ekuke oyo ya monene mpo na kota lopango nde esika na lakisi bino na moni te bakatikanga moyibi donc koloba te bato wana bakotaki liboso bakatikanga moyibi esika wana baye awa bamati nde na ekuke oyo ya liboso konyata wana nde komata likolo mpo na te bameka kokota esika wana ndenge omoni ekuke eza ya kotindikama fongolo ebukani ezongi nsima bakumba wana mibale soki mama tisaki babakisaki bakumba te babakisaki kumba te mpo ntango toyaka kobima ne toke matanga bana bakangaki yango mpe na fongola mpo bana batikaki bango moko bakangaki yango mpe na fongola ye atali liboso etabima amo ete bakangi na fongola pamba azongisi atie kumba mibale tozongaki na biso mpe na ngonga malamu tozongaki na ekomaki nzanga ya butu te tozongi tosisi ya matanga topesi bandeko mbote tozongi na tongo nde tango ya alamuki amoni te ekuke bapusi yango fongola ebimi kumba mibale wana ndenge nde esimbi yango nyonso nasali na tongo eza nake kobenga baninga oyo basaka makambo ya bibende bayeba bakisela ngai badusu mosu mpona kobakisa bakumba kobakisa pe bibende mosu ya okanga oyo babenga crochet wana na lokota mosu ya français ya mama yango target babakisa yanga batarget na madusu ya bakumba mpona bakisa bakumba mosusu toyebi te so oyaki bamiyibi to bato bayaki na moto ya mabe ekwa na mboka oyo te balinga mongongo na biso te so bayaki na makati mabe mpo na ngai to mpo na libota na nga toyebi te be tokumbisi kaka nzambe na ndenge te bakoki kokota te ndenge nalakisi yo te kumba mibale wana moto esimbaki yango wana bakoki kokota te nakoki obakisaki ntango tokomi tomeki mpo tuna bajeune jean bagarçon ndinga ya venu nabosaki kobakisa eloba moko sikoyo na tongo na bandi otuna bilenge omoni nga bilenge na mesene na bango azala bango malamu elenge moko azalaka awa epai ya baninga na ngai elenge wana ekoyebisa ngai kulutu nga nazongaki na ngonga ya misato ya butu na 3h du matin nayoki bato bakoloba na kati ya lopango nao kasi lokola yo ngonga mosu ovandaka ntina nzanga ya butu na baninga nao na kati ya lopango bokosola na banzaki kaka mokolo wana bokei mosika na bango na kovanda nayoki mpe bato bakosola na kati ya lopango yango wana elembo mosu moto elakisi yango elembo mosu elakisi nga te bato bakotaki mpo te babuka ekuke bakota ya biso na ndako na makanisi nini kolo moko ayebi ye mobateli c'est motuna inene ezali papa Mike yo mo pe no vandi obite ozala likambo na ndeko Marcus te boye pamba kaka boye baba na ata na salon mais bon ba mataka mbala moko ekuke no ba
okoma pembeni na ombala moko ovandi pena bokanisi ozali kamna mutu te. Bon ndeko nga nayebi te na mosala oyo tosaka etumbu tobunda toyebi te bato bakanaka biso bato eboso bakanaka biso bato ya bokonzi oyo bango bakoki okoma te basala makambo ya bongo nayebi te kasi nayebi te na mboka oyo basi baboma moko ya bobundeli ya bayimboka komona ye Shebeya aka na nyongwa moto te abotwaka mwasi ya moto te bakamataka baboma Fulbert Shebeya te lelo oyo solo toyeba te bato mosusu basengaka te basamba babomoi te lelo basamba te bakaninga mpe bongo nayebi te netumbu tobundaka nkolo moto abatelaka biso toyabe bato ya mokili okoki kozwa mwa mayele moke mpo te ekweya te bazwa yo na esika molili te esika yo moko te ya kotambola kasi na nyonso wana likolo na yango moto abatelaka be kolo tomipesa be na nkobi ntango na bimi yo batela ngai etumbu na kobunda yo yebi ntina nango yo moto opesi nga makasi oyo soki ngai nabunda yango te ngai kopesa nga makasi oyo te ngai kopesa ngai mayele oyo te yo moto opesi nga makasi na tema etumbu nakenda yango te suka soki mpe bakani ngai bango moko bayebi babi te kolo moto abatelaka biso eloko moko oyela biso te soki kolo ye moko andimi te yango tomipesi be na maboko na ye ndenge namoni yango mpe nalamuki na ngai natamboli mpe nakosala mosala na ngai nde nasaka eloko moko ekobongwa na ye te oyebi ntango pasi eyaka moto ayeba yango aya te so kolo alobi te akobatela yo te bato bakosala eloko te bakoki kosala ndenge nyonso kokana yo bakoka yo te oporte plainte to poke mona bakonzi ya la police pour no bisa bon que voilà ozaki attaquer j'espère banda tongo na nakei te nakokanisa soki nakoki kokende il faut que pour eux comme déjà en sécurité tozo banga pour lobi comme ça sona ko kende nakoyebisa mama kende akende opesa po bakonzi bayeba kasi nayebi te soki bakosala eloko oyebi te pulushi na biso bango bana posa kosala mosala mais bakambi ya mboka bapesa bango mosala te bapesa bango misolo te tokopesa be pente wana te poka te eyebana kasi tozala basala mosala nsima lobi oyo kate bakangaki moto to balukai moto ekosenga esu yo moko be opesa misolo te babini misolo yango nga na kopesani kuna kasi mama akokende be mpo atanga moko akokende natia likambo wana na maboko ya Bulamatari. Voilà, Togoli qui a été ekoma lisusu te soki pe sori okoma bo okota te bino bozonga boko te la papa Mike Molobel na biso mama robaxia no suba kumba lisusu bo okota te Togoli qui a été bino ba diaspora bo ba ki tabita lukila biso papa Mike en bonne santé libota neza en bonne santé grâce à Dieu azo bundela mboka azo bundela pona biso nyo surtout ndenge boyebi to be na likambo ya bino bozama mapasa te ndeti nga Mike na Marcus Ngangeli nga tabita bozama mibale so do papa Mike pembeni tout le monde papa Daniel Saf ou ba permis 60 jours robini pona mama toi ne bunda etumba makasi boko babeli kambo ya Daniel Saf ndeko eleze pe auto zo likambo banda lobi na bututi na tongo to bana o Daniel Saf o ebani mingi bato ya sesak bakamati bapesi Daniel etumbu mikolo tuku motoba ya lobate aleka netando ekete to yebi eyali bato bokonzo bato batindi bango po babite tokoma kokenda pembeni ya chanza ya zomi oyo tobaki te bokonzi ya Kabila esila to banda bokonzi mosusu oyo koma biso na maponomi bakoma oluka te bamema biso na suka bakanga biso minoko toloba esu te yo kopesa Daniel etumbu wana mobeko lobi te liboso ya kopesa Daniel etumbu wana esenge ete obenga yo yoka ye mokoni bayoka ye Daniel lokasa oyo esinga ete batinda Daniel po aya kosamba bake kotika na ndako ya Daniel te bakotika yango na CCTV ezali kuna ndako ya Daniel to esika mosala Daniel asalaka na CCTV te ayaka na CCTV te bapesi etumbu wana batikali ata koyoka ete etumbu wana likambo nini mama oyo kokamba misolo kuna na Assemblée nationale Élysée Minembwe ye moto ake kofunda te Daniel akoseli ye makambo ye mama wana toyebi makambo ne mingi tokolanda ye nanu ngonga na ye koki te makambo ya bapepo oyo abengi baagence voyage oyo ya kilikili kuna baa nango na kili mazie tokobimisa yango akoyeba yango bango bakamati bazwi Daniel etumbu bopesi moto etumbu mobeko lobi so opesi motumbu etumbu eloko ya liboso bokokomela ye bapesaki etumbu wana mokolo ya mine soko makanisi nga ya malamu to ya misato bopesi etumbu bokokomela nano ye bango bakomele no Daniel ete bango wana bakamati mobeko etumbu wana batambwisi yango
et pas ba panzi sangonyo so basali ba benga ko tali français communiqué de presse okomona te boko maintenant moto likambo etali bino bolukina no te etumbu ngo eyebana po ba se pesa mam Élysée Minembwe ayeba te ba pesi dans etumbu bango kuna na sesak bazaka su na loteliki na maite bayaka su musate ye mama Chantal wa cheli nzaka neloko wana na lokasa wana ayebisa biso so akendaka musala akenda su musate bafutaka ndako te kolo lopango akata bango mai na lotiliki yoka soni kasi bazui ngongo ya okende mosala po na kopesa Daniel Etumbu mikonyo so bayaka su musate ndako na bango kuna molili oya sesaku wana lotiliki te mai te bayaka te lokwa mwa Minembwe mwa kanyaka etamboli bango wana babiye pa lekisi te kolobara lobara mi apema apema pona ni akolobela mboka na eloko nya lobaka mabe akolobela mboka na siko toyebisi bango tosi tozwaki moto ya kobunda Daniel babengi avoka asa komi akotika mokanda na pona kotalisa makambo nyonso tokoko na kolobo bakobengisa Daniel basambisani ye siko babanda ya likambo wana awa mokanda wana ekokomela bango so ekomeli bango lelo na pokwa Daniel abandi oloba mobeko wana Etumbu wana ekpoyi polo kwa basi bakomi pote bazonga kosambisa ego bate ekpoyi sika poso ekoya sima tokokumba bango epa bazuzi tokondo samba tokosamba na bango sesaku wana tokomeba bango te suka na lokuta na bango o bato abokonzo babomba sima na bango pote bapekisa bato baloba esu te po mabe nyonso kanyaka awa mboka ya kopomola maponome ya te moto akobaka esu te tokosukisa ekambo ye mama Chantal kani moto yebisi ye Etumbu ya luki apikaka eloko mususu bapesa nga pe Etumbu boye natalisaka bango te botamboli likwa mibeko bayokaka te suka tosukisa bango bazaka be bongo soko babengi bango benza ya singa babi bosani boye basali bango balokwa lindanda ya bakonjo na ya aner mosala bango yangwana ebongo ndeko eze likambo azwi na to lobi ndeko eze ala mukaboye compte YouTube ya ndeko eze ekangami na tongo abengi baninga na poto baninga batuni babite balobi batuni bato ya YouTube babi yoko makambo lokutana makambo oyo ko tia moto na mboka yango tokangi compte YouTube na yo tongo batali sima banani batindi ko likambo wana bafundi ndeko eze bato bokonjo tesika toko swano awa compte YouTube ndeko eze eza kokangama omonye tumbo to nango ndenge tokonyokwama na bokonzi oyo eyakalimeme na mibeko te po bango mibeko ezaka te tango tangi ndeko Daniel yango na ebisio oyo pe komeli ndeko Élysée na tongo banda lobi te tongo lelo donc eza lo ba attaquer bino misatu mbamo le trio wana bakanyi chaîne YouTube na yo bakimba côté la yo Daniel kuna suspension yango moni ndeko tango benga ngabi eloko ngo ezaka le ngonga mususu yango moko ezimbeba ndeko oyo afongolela eloko wana poto bengi bango babite bafundi na likambo nini soko sai mabe bango bakonza mboka bafunde liboso bazuza wate bake kofunda ena lokuta sika bakangi compte YouTube na ye toko bunda moyo ate pokwa ata te lobi bafungola yango ponde kwa sa mosana ye eloko epesaka lipa na ye yango pesaka pe esaisaka pete tozana esika ya kolekisa mongongo po bato bayoka etumba o baimboka bana posa na yango pona bonsomi na bango po lobi baza bato o bato ya solo bakosaka mosala bakoliaka moto na moto kinaye ndiye bakanga pelika lokasa na yo yanga bakanga mama nasa koboni bakanga mama bakanga na yebisaka bango basengaka na kendo soa na bango na bina koya te na tindi avocat ke ko ba yebisi ya likambo politique ya toluka yano ya politique ga yebisa bango bavanda na yango mokolo pasi koleka ngai na bandi te liwa penza komo zwa ngai nde na kobenga bino banzambe bato boleki bwanya nsikande na koko ya kobondela kotia mabolongo liboso na bino to tikara na ligne wana toza nango papa Mike bino pe bolingi koloba mi ba plainte pezo bakisela bino kara ngai moko na Marcus na CCTV to mona place molobeli mususu Zakari Babaso atindela Daniel plainte zo lande partout tina CCTV yo poza na plainte na batindeli yo kala mi peto to mona pe liboso bazuzu kuno zo samba naye kofunda wana afunda lelo leki mikolo ebele nga na obaka na kozela yango likambo ni ya mabe
biso tosaka bayimboka bana posa te baye basolo na makambo ya passeport ya kanyako ya mboko oyo bakamata mbongo ya passeport te kende na sanduku ya leta batindaka yango na société moko yango Semelex matata atiaka mobeko oyo babengi décret ya ministre ya Yambo premier ministre pote misolo ya leta ekokende na DGI ekokende na DGDRAD ekokende na DGDA ministre mibale Raymond Chibanda oyo ya affaires étrangères na oyo ya misolo te lelo aza na libonga yav bakamati ya arrêté interministériel babaloli misolo ya passeport ekende ya société Semelex boni arrêté interministériel ekoleka makasi koleka décret ya premier ministre omoni esika moyibi ali te bayimboka bayeba solo elo bamakuna epai ya Obe Minaku ye wana azaka yeba baso ayakati te bato baloba te akati likambo wana wana ya koboma mboka te bato baloba te abia tekendo funda abia konde kofunda ye pe ye wana alaye na kelasi ya Yambo yebi kuna na kelasi ya bato mibeko première année licence netanya mibale kelasi ya mwete mibale akei koluka mosala babenga mosala défenseur judiciaire batuni ye mitono mibale ya pamba motono ya liboso bokeseni na katikati ya avocat na avocat général abina yebite motono ya mibale bokeseni yebisa biso bato bakosamba na o babengi kosamba ya makambo ya misolo bato aweli misolo babenganga affaires civiles bato bakosala babenga bango ni babenga yango parti défenderesse parti demanderesse alobi ayebite libungu tulo toloba yango te siko ya tokosola na yo likambo asali ye moto azwi libungu tulu elingo batakoleka sous défenseur judiciaire te ake koyokana kuna na bazuze ya grande instance leo to mokolo ya poso lobi mokolo yenga mokolo ya Yambo koya batie Zakari abandela ezalaka te na mobeko soko sozwi libungu tulu okei ye sikoyo batie ya bandela mokolo ya lendi yoka likambo na ngonga ya libwa ya tongo 9 batie Zakari mpe babi batie yango ya huis clos batie yango na nkuku ya kobombana batie yango ya kobombana mpo basalisa yango Zakari na lombango balakisi défenseur judiciaire yango tokotemela likambo wana bayimboka bayeba yango Zakari azwaki libungu tulu nazali kozela yebe tango kokende po nazali kolanda likambo wana bapesinga sango ye wana sali yango na nkuku Papa Makia l'aura lisano ya question pour un champion je passe soka yebine tabi katolek e bongo soko yebite likambo ya liboso soni na botata mituna wana ya mituna batanga yango na kelasi ya Yambo oya mibeko ata ngai na moto ya mibeko te na sekesi wante na yebi yango libungu tulozi bonzo libungu tulu zongani ya lingi ba bandela batu na isusu esa makamba moko soko zwito okei libela okoka ngai yesi koyo pomo na tayebite esa makamba moko ba yokani te babandela yango babengi yango na lokota français a huis clos ya kobombana bakangi bakoti ndako mo babombani mbala mosusu pe mituna ekoyebanaka liboso bapesi po yeba koyana bapesa yaleka lokuta yango tobimisi yango mokolo ya Yambo soki bato yo kuna ya grande instance basala yango ekoza soni tokotelemela yango mokonzi ya grande instance toyebisi yo tokotangaka kombo na yo kobanda mokolo ya Yambo soko mwana mobali wana aleki tokobanda kotangaka kombo na yo bato bayeba nyamu boko sa kuna za menace Papa Makia ya menace te yango loko ko bomba mboka te okoya okoganga ngai na moponomi yo moko par les peuples yo moko esika ya makambo ya kiasi na okokoka te okumoleka na nzela nkuku komi nzela nkuku tokobimisa ngo na mpwasa tobengi bato nyonso Zakari baponomi nyonso ya opposition Zakari abengai bango bato ya nzala te bango bakatanza toyebisi bino nyonso bokendani kuna mokolo Yambo Zakari yebaka nga na Daniel tokozala wana na yebisu yo tokozala tokotala epai okokota ngai na Daniel tosi toyokani mokolo Yambo na ngonga libwa tokozala na grande instance eloko oyo lingo osala wana osuki sina yebisaki ye eloko oyo nabombeli ye babenga wana engala ndungu zintende yango yazwi yango na yebisaki ye te nabombeli ye ndungu zintende lendi 9h tokotala epai akota biso pe toroya na lisango na biso na Marcus de la nation ko biso to kita pe ko biso to accompagner vraiment to tala pe to zela ndundu zintende o mani pilipi ya mukwe swaka wana yango wana ya banzaki makelela tiaka wana mokolo lendi tokotala ye ngai na safu
Zakari okokuta biso liboso et bongo wiklo wana tokota esika bokosangwa bazuzi mais ça papa mbela papa Mike Eleki papa Mike tebetama solo ya calendrier électoral oyo na repousse moke ni ndo koloba pona papa Mike te mama eloko kozela na manaka oyo yalité na yebisu yo ki nanga lobite mapano mekosa na na posa ya mikolo kama mitano na mine sima ya bosi sa enrôlement mokolo enrôlement ekosila te ebani te wande niki ale ya bisi bango soko boleki mobwe koya mokimo bekondima esute yango wana okima babimisa manaka baloba te maponomi sika sango tozui na ba benga kota ifasi fuite balingi bacha yango na 2019 na janvier pona janvier bakoloba eza mosika te eza kaka pembeni ya 2018 okoyoka ngai posa ya kosesa maponomi na moto ya Kabila réalité na bisu yo mama yo kamanaka mumbai babimisa yango ya seni babi tokobimisa manaka kasi tokotia na mabaku nyonso eza na kati oyo kosala te so mabaku wana tolongi yango te manaka wana ekokende sute ebongo musani engo kobate e amanaka lokuta e amanaka te okopesa biso nzela toyeba te maponomi kosala mokolo boye e amanaka be pona kokosa pote babite baimboka batomboki bakosenga manaka kuna bato alibanda babengi communauté ntana batomboki bakosenga pe manaka baingi basaya biso eloko moka lokuta mama awa soki Kabila atie na moto na yete ke bokonzi na ye komi na suka te akendani atika maponomi sama nzea mosusu ya kobikeleza besukuma sukuma baimboka to telemi to kitai na nzea to sisi likambongo ye ana posa wana kotika bokonzi te sike monani ana posa na yango te mama bokonzi na nzea mibeko ya mobimi tano yo sika olingo sa mibumi sato mine ya ofele yoka bango pe ba soni te batata wana balata kekele babiabi soko bomoni toko zo mikolo ebele poto ana posa maponomi ya malamu bongo banda Kabila azwaka bokonzi na 2011 2012 boaka na posa maponomi malamu te bo banda kolengela maponomi malamu eloko wana te yambalo bazima hele oyi kolengela ngo bango bosika bokonzi Kabila ese sili nyonso te lokutani na bino yango na yebisu yo to mata likolo to kitana se yebani yango mama soki to telemi to kitina nzela te to tie sukuma te bato bakolonga biso voilà papa Maitozo pousa malembe na suka manaka na biso conférence de presse il y a fait rassemblement le président Félix Tshisekedi atenaki tomonaki yozalaki te bande comme ça bande pena toyebi ke soki alinya loba bino bozanga raté bande diaspora ben tabita po ni bazate bangisi bato moke ozalaki te pa boye bato diaspora ba obeta libaku mabembo eskali kamboalité nga na ali mokonzi mopanzi sango so na bengo bato azongo mabete na mbombo ya bapanzi sango te na ali moto babengi na kota français patron de presse na koyiko ya esika te na tindi moto na bato ya ngai o basaka kopanza sango o to saisiko o eza na nzela internet o babengi CNews na ko tinda ni bango bakoy ya bato batuta ni bakute engo bate ko tozaki wana te nde lakisini engo lakisini bawo yanga balaki ye loko to na ngo etumba ekoza na ngonga wana Felix akoloba liboso bapanzi sango ngape na koza na musika na etando eke sika mo babengi ngai banda tongo tipo kwa musana ngai akabe moko bitambola tambola pona kolobaka kotemaka kobunda awo yo kokutanga awa na uti koloba na lamuka nango na tongo na lalaka nango mba mosusu na okoleka zongi na pokwa bo na nzoto elembi yo awa okomi awa na uti na RTVC na banda ikuna na tongo pesилité te pokwa awa ba mosusu pe bakobenga bakoya Felix akosala mosala ngai pe na kosala soki na ngonga wana ngai na zui tango te ya koya na monaki na mosala po ya kosala pa benga pe na ko bakisa makasi awa oyo ngala kosala eza pona ko bakisa bango makasi bango ba bato biso to temi na sima bango pona te to pesa ba makasi ba ke liboso Félix Tshisekedi Jean-Marc Kabund Moïse Katumbi Syndicat Dokolo Pierre Lumbi ba bato to temi na sima na bango tengai lelo nakamata naloba te na ko pesa bango su makasi oyo ngate bongo na kosala nini bomo ya bana biso beko za boni bano ya ngai moko bana o ya Kongo mobimba bomo ina bango so biso bundeli bango te ekoza bota biso batata minyoko se leka nango bomo ina biso se beba bongo tondi mapesu ya bana biso beba te to banza ite Kabila ko ya koyoka
ya sali koleka esa makine le koleki mobutu tala mboka teo yawa ta mboka esika kotambola te l'hôpital ya te buma nzengele vous nezongi menyo esika nyonso yo bakali buma nzenge esika mboka ya kokufa mobimba mama na okaka pe bango na bakaba mibali ya solo soni nga esika bango na bimate soni akine esika bato akabia na vanda nye po moto alobaka soko ozokonza bato na misala okosala misala osali te beka nyaka botonga bandako na sina bisamba mosute moko la bango ali ashadai awa pembeni ate nayebisaka yo tango tokobima awa totelema wana omona ndako ekobima wana tala ndako molai lopango oyo elandi so asombi kaka wana babaki tega yango wana kasi oyoka bango soni te na etando eke mpe bayeba o baa bato te nzambe na ngai nzela mosusu baa bato kasi bomoto nde esila lelo oyo na mokili ya lelo okosala bayimboka makambo boye mpe soni te okoleka na etando eke okoloba mpe biso soko tokeye na maponami bakomona soko tokeye maponami na kabea na bato na ye eloko nini bango bakobisa bayimboka mifuku ya mbongo bakoti na bandako na bango yango nde bakoyebisa bayimboka mosa basali eyali mawa tokomi na suka topesi bino merci papa Mike nini oyo natuni yo te oyo ezomata vraiment na motema okoki oloba te na ngai kaka napesa ndeko na ngai bokecwa ya mbombo te mingi nayoki te abengisi baye diaspora ye na baninga mosusu babengisani mpo te bakutana basola mokolo ya le 18 novembre bakozala wana na mboka banoko na Bruxelles napesi ye longonya asangisa baninga na ba oba yoka na kate so ba koya ba oba kuboya koya pasi na motema etumbeza kati na biso te etumbe ali bokonzi ya kanyaka to poinisani yango kongo ya sika eya ndeko nanga bokecho ko landanga na ngonga ko ba longonya mama Didi atielo be mabolongo na sendenga tiaka pote eloko boko sala wana bo sala yango na nzela oyo ba imboka ba kozela yango longonya kenda nango te suka na yebe etumba na yo nga moko na yiki komona yango na poto ba mboka mosuba yeba yango ma motenga na moni yango te yo ondimi konyokwama kotika mosala na o alanga nzembo poto bunde ya mboka na yo bayimboka moko mosu bango moko bakopesa walifuta kasalisa nanu molulu oyo ya monene okosalisa poto tala nzela nini tokokende nango liboso te mobu esila Papa Mike. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Isaac Abino, Papa Mike, Nkeba Abino, a expliqué quand on passe comme lié. Alors, tout ça, Libino Moussala, on vous dit un grand merci, mesdames et messieurs, vous que nous avez suivis. Hein, merci. Abonnez-vous massivement encore et encore au www.clebois.com. Je n'étais pas seul aujourd'hui, derrière la caméra, c'était Marcus Rangel, le chasseur de images. Merci à Herman Emporio, merci à tout le staff de www.clebois.com. Merci à notre boss, les boss complets de la nation faiseur de stars. Moi, Tabita, je vous dis à la prochaine. Merci, bye bye.